et na combo ya patron na Werason. Ya moni tant na waki frère na ngai oyo tobundaka na ba koma oyo ensemble petit Zacle abungisi petit frère na ye et na saki de mon mien na saki de même fois na ya to partager na mawapo moni liwa zanzela motonyo surtout. Ouais, on a des Bill Clinton. La mythe nous représenté. Nous allons mort bien venir. Massananga perd ce petit Zacle DG à chaîne Tumba Tumba. Pas au père des petits frères naé. Bah vito les lana bah au bazolela. Y'a un moni biso de rouler là moninga na biso tellement ça moninga na biso vraiment vito les lana et tout cas pour la mawa et l'homme vraiment y'a un moni biso na kata mort bien venir. En tout cas mes condoléances à famille naé petit Zacle Mwamba. Tout ça toujours naé quoi et l'homme tout tika et quoi. On fait pas la fête lorsque ça brille chez le voisin. Donc tout le monde là donc on a quoi système ça carré moi pas donc voilà quoi. Donc c'est pour tourner aussi quand oui na combo ya Trangueta Nostradamus bien affilé donc tout petit mes condoléances pour moi dans la belle donc mes condoléances à la famille à Zakari Mwamba donc tous les namba au baolé là plutôt. Zakari Mwamba, petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa. On a dit clophénal. Mais là, du clophénal, voilà. Bona sana. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous les internautes, bonjour Nabatumbiste Nyon surtout, vraiment bienvenue dans ce nouveau numéro Tumba Tumba TV. Le lot toye ko tumbate, mais toye ndeko kabula mawana bino. Toye ko kabula mawana nani? Toye kabula mawana na likambo ekweli biso na kata chaîne. Tumba Tumba TV eza vraiment na mawa parce que auti ko perdre moko oya bango ba kobenga noko ba kobenga papa ba kobenga cousin donc musu toti ko perdre lelo ndenge bozo mona toza awa na commune ya Ngurengere sima na ngai juste après moi bozo mona ke toza na morgue
to na morgue a donc to yé pour sa corps ya moto autoutiko peut-être moto ngazanani moto ngazan asa petit frère propre ya Zakari Mwamba ZM patron ya chaîne Tumba Tumba TV. Zakari Mwamba appelle être ndeko na ye na golo banine. Zakari Mwamba abotam na une famille de 5 personnes. Moto auto tika biso asa la 3e personne. Donc Zakari Mwamba est le premier dans l'aîné de la famille. L'aîné de la famille. Yango wana lelo toyeko tumbate mais toyeko kabula mawana bino batumbiste nyos tout partout bozali éparpillé dans le monde. Vraiment ceux qui to pesi bino mercité na ba soutien na bino to mapinga un grand. Yango toyeko remercier bino batumbiste nyos tout au bostenir biso partout de près ou de loin financièrement moralement ndenge bostenir biso vraiment na rozanga te ko pesa mais président Pablo Kini, le grand déclarant dans Luanda. Yaza Frapperte, Yaza ceux qui boubouete, Yef Maza dans les grands déclarants au Luanda me pèse confiance. Topé sauf ma merci pour notre soutien total au soutenir chaîne au soutenir patron chaîne au Zakari Mwamba ZM. Vraiment topé sur merci. Mon toit Koufi, ndenge bozomona. Voilà sa photo. Hein, sa photo. C'est Rigen Tumba. C'est Rigen Tumba. Comme on na kombo ya debakao tant on a le debakao na romona bana bumbu na zomona bana ngiringi na zomona ainsi que bana ya makala vraiment sans c'est surnom debakao mais son nom propre c'est Rigen Tumba qui est le petit frère de Zakari Mwamba yende oyo toye awa pour le moment on a morgue ya ngiringi awa pour na robimisa ko na ye to ke no tike na dernier demeure donc Tumba TV vraiment tozana mawa ya ko kabula na bino nyonso tout ba obolandaka biso obolingaka ba émission na biso lelo toye ko tumbate mais toye ko kabula mawango na bino ba tumbiste nyonso tout vraiment merci na bino nyonso tout nous vous remercions vraiment l'intégralité ya makamyo tout boko zongo toujours na kati ya émission d'ici là restez branchés sur votre chaîne Tumba TV et à très bientôt ndeto koko banyos tout merci. On a filmé, on va passer dans ma carotte. Il y a une chef qui dit ah.
inhumation est un pasteur. Ok, tofandi kimia toyoka. Mobali azali kati na yango oraison funèbre. Je ne puis retenir mon désespoir devant les désastres qui atteint mon peuple, mon cœur, ma famille. Toi qui autrefois as été à mes côtés, tendre mère, conseillère de Sirkois, pour les pires et toi la mère de Aminata, de Rose, de Artemis, de Givenchy et de Afia, qui a hébergé Belinda, Achidi, Rit, Adonai et petit-fils Baudouin. Après autant de souffrances, vraiment, vous n'avez que quelques minutes parce que dans Ouezoleka, côté paternel, ceux qui m'ont exalté de Bamoko. Toyoki Liloba na papa. Papa Julien Kindula, le père biologique de cette liste de femmes. C'est chaud, c'est un makila na ye ekoki kosala mosala moko te na mutole mabe oyo alingi ke mwana oyo akufa soki akei mpona koluka bomengo bokonzi soki nini. Merci toyoki liloba oyo ya papa oyo akota mwana sikoyo topesi liloba na kote maternel. Étant les chrétiens, je m'adresse spécialement à Papa Baudouin, étant secrétaire de l'école. À Dieu qui peut te consoler plus que nous, qui assiste la famille perdante et qui te donne encore la force d'œuvrer ensemble. Amis maternels, amis et connaissances, jusque-là, dessus kaka andeko ba mama ya rond-point. Soki bandeko mosusu bazali bango nyonso. Entre-temps, le bandit ko déposer ba germe de fleurs.
master est déjà là. Nous suspendons d'abord les dépôts de germes et de fleurs. Biso, lekina biso, Tumba. Oya tika ki biso. Soko za na fleur, germe de fleur na yo. Oleki, oyo kotika liboso. Exhortation ya 10 minutes. C'est aussi cette exhortation. Tozu prier. Bon, on peut s'abisso nzela tokende na dernière demain. Tokotika ndeko na biso. Bon, le sa mukolo na ye. Otokotika na dernière demain. Alors programme est ça bruit. Yaki na germe de fleurs na yo. Pour les canons na ordre. Pour les qui totiki germe de fleurs comme celui-ci. Tu reçois exhortation pendant au moins 5 minutes. Bon, aussi cette exhortation. Tu reçois prière finale. Bon, tu reçois manzela tokende. Enterré au salama na cimetière ya Kitambo. Succès na programme ya ba germe de fleurs. Toujours dans la famille à maman. Ceux qui famille à maman, tu bongi ça qui germe de fleurs. Tu crois que les catholiques en ordre. Tu silisi bongo. Tu es dans la famille à papa. Ceux qui silisi bongo. Tu es dans la famille et connaissance. Rigina Zaki Moutou avant qui peine à Bandeko. Baminaye. Tu l'équipe de sali de bois à germe de fleurs. Na simane tu joues exhortation. Ya minute Moukier. Na fuka tu sali le sambo. Bongo tu kende kotika. Njoto ya Moroina na dernière demeure naïe. Merci beaucoup. Aux ana germe de fleurs, te bandi côté à famille à maman, to leki, souhaite aussi ici to côté à famille à papa. Bah on va s'apprêter d'être leki to tiki germe de fleurs. Bon on te fait sa exhortation il y a quelques minutes. Merci, je vous remercie. Baleki et puis bah mis connaissance baleki na soukane to sali exhortation. Faut que les na souka ya programme na biso. Les actes de famille, maman, les cartons à chambre de frère Nayo, donc on peut poser. Parmi les connaissances, il y a rigueur. Ceux qui basent dans la chambre de frère vont être déposés. Celui Bazali Balengi a signalé la bandeko ya Rigen bazape na chambre de fleur na bango Rigen oto ane kobenga de bakao Merci, on les a dit Bami.
apesaka nzela nasala mosala. Kolo Yesu azali awa, Yesu azali awa, awa na biso Yesu awa, Yesu azali awa, Yesu azali na putulu bozonga na putulu lelo liloba na yo ekokisami totiki moma ya lilembisi lobela moko na moko azali awa na kombo na Yesu tobondeli mpe tolobi amen. Rendez-vous de tous les vivants là c'est genre donc rendez-vous ya bato nyonso bakopema suka na bango eza bakota na ndako wana. Alléluia. Alors ekokufa liwe kiparate même biso bapasteur tokufa atoza abe okufa atoza président okufa bao basala réseaux sociaux je crois na mame awa président ya amiral ya Dubai mutu ya mbongo atongi mboka azwi espace ya mai atongi mboka awoti kokufa mais tala ebele ya bamilio aza nango tikana yebisa yo liwa eza mopayo eyaka sengaka invitation te yango bien aimé baboya kopesa bainvitation ya fete mais na invitation ya matanga bapimela yango butu te ata moto wana bozalaki na ye nde tolobaka orange fibre donc biso na bango etoka bwana orange naleki na ngao donc topiskita nde makambo abale mingi soki baganye biso veclair ayandi kosengaka pastre omoni so mpe bango bapoli na landi na bigrigel omoni donc nga na ye ezalaki bamoma mingi ya oyo na biso nabimi na matina moto na okende mingi tondokutani na bayaka pasto de pasto fo nakita na moto namoni ye tosololi oyo ezali toka oke nabinaki ye mosala na ngai mpe nga mpe na base na nga. Alleluya. mokolo ya kobotama to mosusu toyebaka me mokolo ya kufa moto ayeba yango te eza mystère ya nzambe. Est-ce que nzambe azali awa? Salomon a les conseils. A dit, je m'en vais vers le sommet de toute la terre. Là, c'est David. Ce qui m'a beaucoup touché, Bible dit, David et l'homme seront montés. Moi, je suis là, Nzambe na tonnerre, ma kakezo beta. On dit, soba luba tope na la kasonda. Moi, ça faut maintenant ngomba kuta na Nzambe. Israël va dire, t'es mon esprit, tu dois te cocater. Selon la canaille, comme ça. Yuka, l'Iwezaka pour la Nicole, laisse-moi vous choquer. Même pas na Mikio. Nous devons avoir Avorton. Avorton, ça mon nom, Botania, monument est à Koufi. Mon nom, Botania, na Liboumou, à Koufi de la canaille. Alléluia. Amen. Bien aimé, soyez. Tikana Bisayo. Au cause de la Bambongo. Opportunité à vie eza kozana mbongo ebele te eza mabe te libaku ya malamu na vie eza koyeba Yesu tala place matin na ngesi Yesu alobi na Apocalypse chapitre 3 verset 20 voici je me tiens à la porte et je frappe celui qui entend ma voix et ouvre
avec son cœur, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Amen. Yesu olimbisa masumu na yo atopoma atopsale nyonso ya mabe soko epa na ye aolimbisa masumu na yo bandeko na silisi lolo eleki poto alleluya baposo te lolo eleki Dubai bazokende Dubai bazolia kaka po basarichir mais vie éternelle aopambolo na se vie éternelle mpe ezali te alobi tolandi yo tokozwa nini abina mabele bokozwa centuple mais na likolo mi royaume de dossier. Que le Seigneur vous bénisse. Il est écrit, il laisse tomber l'île d'or. C'est lui qui garde Israël. Seigneur, il porte à mon biba. T'amenacer à l'obokonayo. Yahweh batela. Potawe soki. Consolation à battre kokate. Bébé consolation à l'eau. Consoler l'ibota. Vous avez un bon mot, il est l'olobi libéla libéla. Dieu te bonne le bon tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Te bête le colombe à vous. Comment va y aller? Ouais, tout le monde a dit moula na matanga ya moula. Tout le monde a l'article les années pour na matanga ouya. Voilà petit frère la bicho. Au départ, Zach c'est un frère. Frère tout le temps, tous les jours. Comprends? Nous sommes au Rwanda, Kapi, Roger, fondé du pouvoir, Richie. Mère na biso Pepe Melita wa Simba Kabaze Makamutu. Togo yenga yenga na biso mezokuta na raché. Donc oza libota petit frère accueilli. De wana ma petit na biso ya palais. Donc ça que les a tout TVT palais. Donc mon lido ba o baza wa palais. Merci beaucoup. Grand prêtre mais un petit mot. Nga souci na ko lobate. Souci ya makasi. Wa kufia leki nanga. Donc ko lobate. Ah, pour le battre parce que passe à Makassi, tout le monde a un peu présence, il y a plus Roger. Tu es l'article nous a dit pour la matin. Ouais, on a le barango souvent. Puis maintenant on a une invitation à fête, puis maintenant on a une invitation à anniversaire, à mariage mais sans moi ma plus mais la ramotoute. Au moni sans moi ma ata, tu vois que ça n'a pas problème na biso. Tu vois ça peut tous en orange, tu vois on a tétoni, mais tant qu'on passe. En tout cas, moi, je suis mon te. Yango moni tant on a qui frère nangai oyo tobunda na ba koma oyo ensemble petit Zaclé abungisi petit frère nae et na saki de mon mien na saki vraiment fort na ya to partager na mawapo moni liwa zanzela ya motonyo surtout biso tout aux ala roi aux ala reine aux ala nani aux ala milliardaire soko na biso kaka liwa yango moni nana linga ko partager toujours mawa ko partager pasi au moninga zui raison pour laquelle nazali awa et na kombo ya patron nga Werason na winge musique à maison mère nazo présenter ma condoléances dans famille à Petit Zach. Merci beaucoup. Fonder le père Tomonyo Katna aussi a fondé le père présence non et le bébé l'article non. Ouais, au nom de Bill Clinton Ami tout nous représenté, nous avons mort Yanguinir, Massalanga, père ce petit Zach, les DG à chaîne Toumba Toumba, où tu père des petits frères Naé,
balobi tolela na bao bazolela yango moni biso toyei kolela na moninga na biso tellement aza moninga na biso vraiment il faut tolela na ye tokabola mawa elongo vraiment yango moni biso na kati ya moko ya ngenge en tout cas mes condoléances en famille na ye Petit Zac le Mwamba toza toujours na ye kwa elongo totika ye te quoi merci beaucoup toza toujours na commune ya Ngiringi na morgue pardon ya Ngiringi a toza ko poursuivre émission na biso tomoni pe le Rwandaka l'article na eza nini tokutani ana morgue. Ouais, en tout cas, il y a eu un radage, on ne fait pas la fête lorsque ça brille chez le voisin. Donc, tout le monde là, donc, on a quoi système, Zakari Mwamba, donc voilà quoi. Donc, ce que nous avons il y a combo, il y a Trangueta Nostradamus bien affilé. Donc, tout ici, mes condoléances pour moi dans la belle. Donc, mes condoléances à la famille à Zakari Mwamba. Donc, tout le monde au barolé là. Destination morgue, à très bientôt. Non. Apebo. Approche là, je vais pas t'arrêter. Là, écoute, on est en panne. Ah ouais. Nani? Amoni yango? Amoni? Oui, Kolobi? Et Bungi? Kabobenga kone yona si yete te awa te o tombo eza ya bango balati o eza o yo ngala tika ba mati papa kasi yo muto sala ba yo muto classe papa bonjour un mois de chaîne en ligne na yo esali un mois de Yaka mulu yaka. Faut pas non. Au moins t'es pensable là et tout.
Alors, il y a moi là, tous qui vraiment obligés dans la solidarité, tous en amour, Toya pour soutenir Petit Zach Léo Azaline de Ronabiso, journaliste monnaie à Mboka Labiso, on a coupé l'illégi. Il y a moi le lot Toye Awa, pour un peu consoler. Vraiment, te remercier, assistance à Moutounio, soit tiré Moussala Naye. Parce que nous sommes tous dans l'occupation. Mais toti qui a abandonné en haut pour nous les longs moninga na biso. Na osenga tomi betele maboko biso tout zawana pour na bolingo de manifester. Na otanga quelques kombo oyo la ngai. Na otanga d'abord ba ami na ye, ba collègue na ye oyo ba salaka na ye, na chaîne na ye oyo ba salaka. Merci ndenga boye bo se mobiliser. Merci na ba star Yamboka, le col Dadi Mola, le directeur de marketing Yatim Ouata, héritier Watanabe, tout le monde m'a beaucoup payé.
Merci na grand animateur ya mboka na biso oyo pe asali œuvre na ye oyo ale bazoka te aloba liboso chéri te. Roi Dakar, tobetele mpe maboko Roi Dakar. Merci la présence. Merci le secrétaire général. Il y a le samouraï de Bill Clinton. Secrétaire général, Nenga Zaliona. Tobetele mpe maboko na koma Bill Clinton. Ali Nonebonga. Merci na fondé du pouvoir, le porte-parole de Bill Clinton. Ndenge atiki na mnenyo surtout aye. Merci na excellence oza pemana de dimola. Yatiki parlement aye vraiment awa pona to le longo. Son excellence Richie. Voilà. Merci Nangai Moko Wabino Oazon Lobelabino Pi Roger mon mboka molobeli Yahweh Nasson le roi de la forêt Robert Lanapé Mabo Watamuke. Et de retour à Batunion surtout à Luanda Yépe a sali moi mingi na matanga ya ndeko na biso Petit Zak pembeni na ye nazomona fondé Pipi de Lion nazomona sénateur ya Nzambe baza wana vraiment basali mingi mpona biso basali mingi mpo tovanda awa tokoremercie lisusu président Bachombo na staff le président awa toza na tatamena asosa donc staff ya kitoko oyo eyambaka bato chaque samedi tokozala vraiment awa tobetela président Bachombo ngote maboko tobetela président Bachombo maboko. Merci Petit Zak conseil moko faut évacuer na mokili tozala kaka na biloko mibale la vie et la mort. Quand on est vivant et ça moment ya joie na gaieté, mais quand on est mort et ça la moment ya kolela. Mais na moment oyo eza cicatrice moko inoubliable mais tika nyoso na maboko ya Nzambe ya visiter libota na yo, Nzambe ya visiter yo a consoler vraiment libota mobimba. Merci. Nazongisi micro na mwana mboka ya kutokisa. Mutamutema mawa social. Le président Bachombo tobetele maboko mingi. Le président Bachombo ayambiso na cadre na ya kitoko en fridiso a partager na biso mawa ndenge na ye vraiment te ya mona na matia za héros dans l'ombre. Le président Bachombo nabana bumbu nyoso toto kuti awa boza discipliné ba isa biso bumbu kuna se bokei so ndeni na kuti ba jeune ma bien ba jeune abogar ba jeune mo ba debriaka ba za vraiment bien civilisé. Merci nebo ya biso vraiment et ça biso elengi. Alors na osenga bino bon mais la kimia to garder toujours penser na leki na biso regen o atiki mokili o akei. Tobo sanateko sambela pona ndeko na biso Petit Zak pour pota oya zoki eleki makasi mingi. Alors to sambela nzambe a consoler mitema o zoki abo sana ete na famille mobima na mama a consoler bango pour que ba les épreuves oya passi na bonzambe nyonso tout. Vraiment to lo mingi te to zala reconnaissant na bato basali biso malamu. Biso tout toza bato TV toza ba star tolenga na TV tobo sana te sali toleki tobwaka esika oyo boye toboyete tobwaka cadre oyo ya biso dadi mona kombo na osusu cours des grands espace cours des grands. D'ailleurs nazo signaler bino samedi oyo baza na soirée munene soirée Ligue des Champions. Alors, ma vraie chérie, bosa atego ya botonda awa plein, ma vrai cho o baluka mbongo, balia mbongo na bango sans plaignant. Boya awa, boya nesika oyo na bino mona. Donc eza munene trop na ba o wana tolinga prezali. Baya boyo tolinga. Eza. Ba o tolinga wana. O ke so imene koti ozume bogungi. Madogi toko. Yemse ma madogi toko. Bogungi. Bogungi na bino. Bogungi ko. Eza bongo. Eza liko. Yango wana. So yo melo meli. Bunga.
na mère. Eza bongo. Donc, tolegaka tout le temps, toyaka awa, tomema mpe bato mosusu, et tolobelaka ye toujours na TV, le président Bachombo. En tout cas, Tobo Sanité, boss Pablo King. Boss Pablo King. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na